En beauté, à trop, nabinonio so bande koba abonné, à la personnalité TV, bamboté à trop, et ça toujours serviteur nabino, Finicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce, donc ça votre humble servante plutôt, ça servante nabino, dengue kaka to mesana ko sala mosala penza na kati ya la personnalité TV, na wetali masolo ya mapangu. Mikoleki to lakse bino quartier 4 malelo to zongi na njil to zana kati ya quartier 3 toujours na masolo ya mapangu en tout cas bokota bana njil banjiloise banjilois bokota bo s'abonner ya trop la personnalité TV ici est comme na banda ko na bino en tout cas bozala branché scotché collé sur la personnalité TV pour nous la bas découverte ya bien ya biloko kitoko obozala jamais desi na kati ya la personnalité TV mbala moko to bandi esiko nazali ezali na route principale ezali place moko commerciale eza na ba maison liboso eza na maison liboso eza na place bazoteka eza penza lopango munene bandi na suka kuna kote ya poto ekei na suka ya portail wana kuna ya rouge esika portail ya rouge wana ezali esika esukeli ebongo tokokota ndenge kato sala mosala pona kolakisa bino lopango eza ndenge nini parce que bayebisi biso bazo divisango en 3 parties ezali lopango munene ya 25 mètres sur 15 donc bazo diviser yango wana toye car ndenge tosela bino mosala pona kobeta masolo tozokota place on a telemi ndenge na lobaki na libanda eza lopango munene ya 25 mètres sur 20 ezali kokende mobimba nyonso te donc esika ona niati na bordure oyo yango ekotikala ekei ti na flush oyo et sali na portail wana ekotikala place vide kei ti na suka ya clôture wana espace oyo ekotikala donc espace vide ekotikala na ngambo na ngai yango nde ezali kokende na ngambo oyo bangambo nyonso mibale na ngambo oyo ezali na ndako ya 2 chambres na double cuisine et ti na ciment ezali na espace pe na ciment yango ezali kokende donc oyo ngambo ya liboso otolakisi bino ezali na 2 chambres salon donc double salon na 2 chambres ciment espace pe yango oyo espace yango oyo ba toilette pe ezali pe na porte mosusu ya moke oyo ebimi lisusu awa na libanda donc ba toilette yango wana batonga déjà donc espace ezali balobi na ngambo awa na ngambo kuna donc na ngambo otozali balobi awa bango babandi na 50 à discuter 50 000 à discuter 50 000 à discuter na espace oyo bomoni ya na espace oyo bomoni na ndako oyo ya 2 chambres salon balobi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki lisolo ya mosombi na moteki ma kobukana te ezesika moko penza ya bien ezesika ya bien kobukana te donc beta masolo pototuni ndenge za boye tokoki kokita mwa moke babi kokita ezali lisolo ya mosombi eza lisusu na mwa studio oyo epesi porte mopanzi oyo lisusu na studio oyo epesi mopanzi donc eza ndako ya munene ezali pe na studio mopanzi donc balobi eza likambo ya lisolo ya mosombi
na moteki. Donc ezali 25 mètres sur 15 balongoli 4 mètres ya espace vide au bomoni yango nde ekotikala 4 mètres kaka ekotikala reste ekei na ngambo o mususu bomoni oyo eza pe ndako monene ezali na 4 chambres ezali na 4 chambres na salon. Donc nyonso ezali na même prix ndenge nauti koloba balobi eza likambo ya lisolo ya mosombi na moteki. Eza lisolo ya mosombi na moteki tozopusana lokola mopanzi wana tolakisaki na nsima ape tozopusana mwa moke mpona kolakisa bino espace vide oyo ezali donc 25 mètres balongoli ndambo ape espace ezali penze espace ezali porte mosusu ezali na suka. Donc espace ezali oyo okoki pe kotonga toilette tongi toilette po ba toilette eke nyonso na mopanzi moko oyo tolakisi liboso na ndako wana il y a 2 chambres. Donc ba prix wana nde babi 50 000 ezali à débattre toujours. Ezali lisolo ya mosombi na moteki. Lisolo ya mosombi na moteki balobi 25 mètres sur 15 balongoli 4 mètres sur 15 balongoli 4 mètres sur 15 après ba diviser roste wana par 2 do mopanzi moko ezokende mopanzi pe mosusu wana ezali kokende. Donc lokola 10 mètres na ndambo et sur 15 10 mètres donc 10 mètres et demi sur 15 10 mètres et demi sur 15 nde etikali ezali kokende ma eza déjà na bandako eza na bandako na mopanzi moko oyo ya liboso ezali na ndako ya 2 chambres salon na studio na ba toilette na espace bomoni wana na mopanzi mosusu ezali ndako ya 4 chambres salon ezali peu na espace na mwa mopanzi oyo okoki kotonga toka biso to bengio toujours to bengio yo mtolandaka ozolanda biso en tout cas kodotete koma tozozela bino maboko kofungwa mali solo ezali basolola ka continue jamais. Tozo continuer toujours na kati Yanjil quartier 3 tozo continuer donc ça continue sur la personnalité TV na kati Yanjil quartier 3. Awa lisusu toye vraiment neloko moko lisusu tozali kolakisa bino ebandi esika oyo bozomona na nsima nanga donc na poto wana kuna ozali na nsima nanga eza esika ebandi ekei ti na ti wana eséparé biso na ba voisin. Donc na sir bomoni voisin ndenge atongi ndenga bongisi libanda mutukezo kota na kati aveni ekozape malamu ndeko oya kozwa esika oyo abongisi pe lokola voisin abongisi. En tout cas libanda ya ngoyo tozokota ezali lopango ezali déjà na bandako ezali na ndako ya 2 chambres salon na chambre salon ils appellent un espace donc ezali na mesure il y a 15 mètres ezali na mesure il y a 11 mètres plutôt sur 15 11 sur 15 donc tozokota na kati pona kolakisa bino comment est-ce que lopango ezali mbokelengi donc bozala toujours branché elongo na biso kati yango oyo tozaki libanda kati yango oyo donc pompe yango oyo eza na kati ya lopango mai eza na kati ya lopango mai eza na kati ya lopango ndako pe yango oyo ndenge bozali komona ndako yango oyo balobi porte ya liboso ezali na chambre salon porte ya mibale ezali na 2 chambres salon. Donc porte à liboso eza na chambre salon porte ya mibale ezali na 2 chambres salon na sur bomoni emplacement ndenge ezaleli ya ndako totambola na mwa sima mpona kolakisa bino espace oyo ezali na kati ya lopango.
ezali na kati ya lopango espace ezali espace yango oyo espace vide vraiment oyo okoki kobakisa mpe ndako okoki mpenza kobakisa ndako mpona bato bayebi mpenza obakisi ndako toilette yango wana na esika ekosokolela na douche donc douche na toilette ezali rien n'empêche obongisa mpe parce que mpenza eza nango batongama ezali na banorme oyo esengeli te na mopanzi mpe couloir eza na couloir na mopanzi oyo moto akoki kobimela mpe na ndenge mopanzi aye ti na nsima donc espace eza mpenza monene lopango mpe ezali na bacondition ya bien donc biso tozobenga bino car ndenge tomesana kobenga bino tobima ezali na kati ya lopango donc biso tozobenga bino toujours ezomesana oyo balobi 11 mètres sur 15 mètres bango pe babandi yango kaka na valeur ya 50 000 à discuter babi 50 000 à discuter toza na kati ya Njule quartier 3 Njule quartier 3 babi bango pe 50 000 à discuter do eza likambo ya mosombi kaka na moteki eza ngo likambo ya mosombi na moteki okomi obeti masolo en tout cas bango bazawana bazozela penza na maboko ya kufungwama bazozela na maboko ya kufungwama tuka koma beta masolo bango baza pona kozela yo car ndenge tomesana kosala bosala kara bon en tout cas ekoza malamu toza na kati ya lopango yango yo ndenge bozomona lopango eza na bandako toza toujours na kati ya Njilo quartier 3 mai ezali na kati ya lopango oyo eza pe na voie principale toujours donc eza na voie principale ezali lopango ya monene ezali ko mesurer 15 mètres sur 30 ezali ko mesurer 15 mètres sur 30 15 mètres sur 30 wana et oyo bomoni na mopanzi wana ezali studio o bomoni na mopanzi eza studio oyo etali porte nango liboso na biso boye yango ezali 2 chambres salon yango eza 2 chambres salon dans lopango eza penza mulai na loba ponde tobi 15 mètres sur 30 donc eza penza mulai ezali clôturé eza na portail ezali penza na ba norme moko ya bien batonga ngo pe bien basala ngo propre ndenge bozali komona na bilili ndenge bozomona na bilili tozotambola Sabino donc porte ezali na studio ezali na 2 chambres salon tozokende po eza na ba porte mosusu lopango ezali lokola donc à part studio ezali na 3 portes ezali na 3 portes lopango eza na 3 portes lopango eza na 3 portes na mopanzi ezali na porte bomoni oyo ezali chambre salon cuisine les chambre salon cuisine oyo bomoni oyo ezali chambre salon donc chambre salon eza na liboso eza 2 chambres salon na sima eza na ba chambre salon à part studio o bomoni wana ezali na toilette batonga na douche batonga penza batonga propre ndenge bomoni donc na sima lisusu boye ezali na porte ya chambre salon donc eza lokola na 4 portes ezali na 4 portes tozali e na ndenge ya sima toza na ndenge ya sima donc lopango eza penza mulai eza mulai ndenge bomoni na bilili balobi 15 mètres sur 30 tobetai masolo bango bazobanda ndenge nini babi 80 à discuter donc balobi 85 à discuter $85 à discuter
toloki toyeba et plafond na bango bazo suka na combien balobi soki mutaza na 65 en tout cas masolo ekobetama babi soki mutaza na 70 masolo ekobetama ma tomeka kito kita babi suka na yango ezali 70 donc suka nango ezali 65 babi suka nango 65 donc 65 ezali prix nango final to pesi bino po boyeba penza donc eza lopango oyo et koti ça rappelle déjà mbongo na ba porte nyonso o bomoni malgré ba pesi biso ba prix ya ba ndakote comment ba futaka mais na njul ba ndaku ezalaka penza ya ba chambre salon et ba $100 ezali ba chambre salon ba 150 ezali ko dépendre kaka na ndenge otongeli ndako na yo. Donc le pango yango na sir bomoni ndenge ezali eza vraiment propre ezali propre biso tosaka toujours mosala pona bino tosalaka toujours mosala pona bino ndeka tolobaka bosenga na bino yango esaka mosala la personnalité TV tozobima po tolakisa bino libanda ya lopango po tobandaki na kati tozalaki na kati siko tozongi libanda esika bomoni na coin wana esika pharmacie et ava pharmacie toloba yango ekei ti na coin wana donc na jaune kaka o bomoni wana oeza couleur moko à part pharmacie na coin wana do na bordure wana ekweske kaboli bisika bakomi wana ti na suka kuna donc eza na route principale ndenge bomoni eza pe place moko commercial babiloko bato bazoteka eza penza na route moko principale donc biso tozobenga bino po ezaka mosala na biso babi kobanga prité en tout cas et pusana ya kobeta masolo mituki ezokota na facilité moto ezokota na facilité donc pusana penza pusana kobanga prité beta masolo kaka ndenge ezalaka tobaka na kati ya Congo nyonso badiskitaka kaka o babandaki na combien nyonso badiskitaka babi basololaka kaka on ne sait jamais biso ti na ti tokosolola toza na kati ya lopango donc tozo continuer mosala na biso toujours na njil quartier 3 awa tozali lopango ezali munene eza vraiment munene lopango ezali ko mesurer 30 mètres sur 15 ezali na ndako munene o bomoni il y a 3 chambres, salon na cuisine. Donc bon na libanda nango boete kati nango ndako ezali vraiment propre, ezali bien moi to kota tozo e manger zate pour mkolo ndako auti ko déplacer. Voisin ye wana kuna, voisin azali. Voisin azali lopango oyo selon explication autozui vraiment na kati awa bazali ko diviser yango pe en deux parties donc possibilité zali ya ko kabola yango deux parties lopango za munene ya penza munene ya possibilité ya ko kabola yango en deux parties ezali po na mopandi esika to uti ko lakiso bomoni donc na mopandi kuna ndenge bozomona tina liboso avenue ezali liboso wana awa pe na sima ndenge na telemi nde bomona mira ba voisin avenue pe ezali maintenant babeza na deux possibilités mutakoki kozwa mobimba mutakoki pe kozwa ndambo babi soki balingi bakabola yango bakoki kokabola yango na ndako bakaboli na parti ndambu ya ndaku moto moko azwi 2 chambres na salon na mopandi abimisi porte na ekuna kuna pe babimisi lokola ndaku moko ekei etali mopandi wana kuna donc tolakisa bino limite o bakoki kokabolela donc eza kutunda kupenza te eza awa wana tozali ekei ti na libanda wana terrain o bomoni wana terrain o bomoni penza terrain des alimi tokeza na facilité ya kokoma ndenge tolobi lopango ezali penza lopango eza monene mais balobi rien n'empêche
pe o mutu mususu we koloba te yazaka na besoin ya terrain vide ya pamba wana bakotekela ye kaka vide oyo batiki ndako ekei mpona mutu akozwa akotsa porte na ye na avenue wana mususu balobi eja likambo kaka ya lisolo so oza na besoin ya terrain vide opusani na kati ya lopango oyo so poza na besoin ya kozwa mobimba opusani so poza na besoin ya kozwa ndambo esika ndako ezali ozwi ndako balobi awa e bango penza bakendaka mwa likolo penza mingi tema ezaka likambo ya lisolo ya musombi na moteki mais awa tobimi déjà libanda na voie principale ndenge tobike lupango ezali na voie moko principale to sololi na bango balobi prix na bango penza o balingelaka yango na 85 babi 80 do suka nango 80 balingela yango 85 ma suka nango 80 soki pe 75 ezali passable ekoki koleka mais balobi na kati wana nyonso ezali likambo ya lisolo ya mosombi na moteki ezali likambo ya lisolo ya mosombi na moteki bokobeta penza masolo moto alingi azwa vide wana aye abeti masolo basolo limoto ope alingi azwa mobimba aye abeti masolo moto ope alingi azwa parti ya ndako aye abeti masolo kaka nde tolobaka mbokelengi tina kati ya la personnalité TV donc tozo continuer mosala toza na quartier 3 en tout cas biso to bengi bino ba très cher abonné à la personnalité TV vous allez toujours brancher coller scotché pour na kokoba kosala ba découverte kaka na la personnalité TV bazui wapi basombi nini donc basolo la kaka on ne sait jamais Nasir bomoni biloko nyonso oyo to tie vraiment o to lakisi tobi ezali kambo ya lisolo babi yokoma kaka beta lisolo babi eza elembo ya bolingo lisolo eza elembo ya boyokani pe merci na bino nyonso penza obuzaka kolo scotché branché pona kolanda kapenza baimanje ya mapango na biso otozola kisa bino merci na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambo badiva wa Sudia Givwa mama boko bank na kata London City Arlette Matoko sans oublier Mama Doris Lema, Fumuna Gazelle, la personnalité TV. En tout cas, bah merci à Trona, ingénieur Metitima, Azalaki, Nasima et Caméra, Pona, Kozwa, Ba Imonge, Yakitoko, Oyo, Bomoni, Namokolo Alelo. Personnalité.